ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa topesi yo merci na bolingo yo lakisi biso na mokolo mwa lelo. Il y a le 12 juillet 2026. Il y a solo le 8 juillet ezalaki mokolo ndenge mosusu. Tolandi bana na biso ya groupe théâtral humaniste. Ezalaka mokolo ya pasi na oyo bazalaki bana na yo. Me banguna basepelaki bamelaki. Me babosanaki liloba na yo. Papa topesi merci na nyonso bosaleli biso ntina mokolo mwa lelo. Toyebi kaka bipai towuti kuna tozali kokende. Makambo mingi ezali kozela biso liboso. Yaka koswana biso bana na yo. Bobongola biso po tosalela bino na solo. Tolongola hypocrisie. Parce que l'hypocrisie ya monde kokute biso très cher. Ndenge toyoki na bana no ya théâtre. Merci papa na nyonso bokosalela biso mokolo mokolo. Bana no mingi posa eleki baya kokumisa yo nzoto ya solo ekoki te. Kanisela bango esika nyonso bazali. Biso mpe toye tozwi bakisa ndenge na ndenge. Esa biso makasi ya koleka po tosalela bino na solo na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Sainte oye. Oye. Sainte oye. Oye. Sainte oye. 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 Paroisse Lyon et et d'Amérique. Le 8 juillet, oye. Le 8 juillet, oye. Le 8 juillet, oye. Oye, oye, oye. Espoir, dis-moi, nous sommes derrière vous. Tata molimo santo, oye. Tata molimo santo ye. Oye. Tata molimo santo ye. Oye, oye, oye. Papa, Simon, Imanou, Yangani, Moana Vedela, Wazola, Walembizola, Ibuna Yena, Yanikaka, Yanikaka, Yanikaka. Ebeto bien, ebeto. Mbera biso. Tozana nzambe na biso to désespérer kate. Batata na bamama malobe kozala mingi te. Parce que oyo lundi match en direct na oyo lundi indifféré, il y a une différence. Eza boye te, hein? Eza boye. Le 8 juillet ezalaki mercredi. Mokolo wana inspiration ezalaki ya ndenge mosusu. Toyokaki oyo toyokaki. 34 ans après la disparition physique de Papa Diengela Botima. Tolengi théâtre euti koleka na sikoyo. Yesu lotango théâtre yango kosalemaka makanisi na yango kokendeke mosika. Mais soki namoni nde cercueil esika motema na ngai kobebaka comme si c'était hier. Wana ezali na bomoto na ngai. Eza nango mabaya basali to carton. Basali yango na forme ya cercueil. Mais ntango eza koleka, je me retiens. Ndenge tolobi comme si c'était hier. Toyebi histoire ya papa Mfuma Ndongo ndenge tomoni bambuta baki kopresente baveu na ndenge papa ayebisaki bango. Tosali nyonso tozalaki na yango posa mokolo mosusu papa koluta kokende obengai Mfuma Ndongo papa Mfuma Ndanza. Donc ndenge alobelaki bachronologie de fait nyonso ndenge alobaki nani akoyeba na kati ya famille na bango. Biso tobotami 7. Mais nayebi te nani akokende liboso.
Peut-être bino boyebi na ba famille na bino, mais moi personnellement na yebi te nana kolongwa liboso. Na moto koyeba ka faza la mipandenge misusu. Ya solo batata na ba mama. Toyebi musala papa mfumandongo asalaki kati na Lingomba. Ti mokolo wana ntango ekokaki. Malgré qu'il a préparé Rabiso psychologiquement, parce que nous, Katinabiso, on croyait que ma papa va même 100 ans. C'est ce qu'on croyait. Mais on a les pensées des hommes, mais pas les pensées de Dieu. Tant que papa qui a eu aïe, bamususu ba pasoli ba carte bamususu ba boaki bitambala. Mais il y a le baki azali Moïse, te akotika biso na nzela te. C'est-à-dire maloba mingi. Tant tokoyokaka, l'interprétation c'est un art. Toyebaka ndenge ya kodiscerne mpe likambo balobi te. Nzambe akokufaka kimbangisi moyeli. Moninga moko le 8 juillet azaki mbangiste te. Pas cette année, il y a peut-être 15 ou 20 ans de cela. Il y avait un blanc. Attendez, vous avez culte aujourd'hui, oui. En quelle occasion? Ah, c'est la mort de papa Diangenda. La date d'aujourd'hui, du 8 juillet. Ah bon? Pourquoi vous célébrez ça? Parce que moi, j'aime pas trop parler de papa, j'aime pas. Parce que je suis sa fille, c'est du fanatisme. Mais comment beaucoup fêter? Oui, bisogno surtout, tozong sakamakan ici, mais journée ya mutu na yo akufa. Mutu wana lobi na yo lobi non pona biso bakimbangiste. Batata na biso bakufa te. Alobi oh bakufa ndenge boyebi ke bakufa te. Mais parce que bato bele baza bakimbangiste te, ce sont de nos kimbangistes qui n'ont jamais connu le papa physiquement. Mais ceux qui alali aza komona ba papa ou papa smokimbango mama mo no soka katoliki. Bakende ko so na bango. Et nini bakoti na Lingomba po bazalaki komona bango te yoka te. Bato bele ni parce que babenginga balobi na ya. Mais to kufela bato bele dans des familles qui sont australiennes. Tokufela bato. Mais oyo bamona na kalokola bango bazami mingi te. Bango bakindiki koluka ka bato ya bango bazana bilembo na bango pona ko ramener bango. Kati na Lingomba. Bato na bazana nani. Misusu benga kinga zalaki na kati avion. La personne n'est pas kimbangiste. Bayaki na ndako. Aza kolala na kati avion. Amoni papa simo kimbango ali puta. Aye koloba na yo ke wapi ya lobi. Nazo kende na poto epai na zalaka. Alobi me yo oza na elembo na ngai. Alobi me ngai naza kimbangiste te. Alobi oza mwana na ngai. Nayebi kuta ta ba papa te rien. Batata na ngai ba mama na ngai. Tant que yembaka nzembo ya selue batiki biso na kati ya lupango. Malgré que oui c'est vrai tobengaka yango cercle batiki biso na cercle. Le cercle yango ezali interprété na ba plusieurs façons. Lupango wana batiki biso nde bolingo mibeko misala. Batata na ba mama teyi biso kitoko. Il va chercher d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par surcroît. Est-ce que vraiment tu as le royaume des cieux? Ce qui nous paye à côté awa, à côté là,
akotala lobi ah maman wana na banzi yende mokonzi na bango. Est-ce que vraiment je le mérite? En tant que moine ya mfumo ndongo jangenda kotima. Est-ce que je mérite? Bonheur nyonso bapesaka ngai. Monument ezali bazwi ventilateur baye kotiela ngai. Bazwi tapi batandi. Est-ce que je dois être fier parce que je suis la fille aînée de papa Diangenda? Est-ce que je fais sa volonté? Batata na ba maman. Lingomba oyo eza lingomba molimo. Lingomba kitoko. Bapesi biso ba condition. 3 matières oyo bapesa biso ezalaka très difficile. Bolingo, mibeko, pe misala. Papa pasteur responsable a dit que souligner l'ingande qu'on a yombo comme il y a kanoko. Est-ce que ça peut se faire? Ils ont facilité. Le bâtiment matière et le bosso bolingo. La tata na maman. Nous avons ça la réalité na nini ya kosalelaka. Pour na nini tokoyaka tous les dimanches. Baninga bakei bipai na bipai. Batikali na bandako parce qu'il fait très chaud. Kanikili bisonus tozo vivre yango. Butu moyen kolala ezalité. Bango batikali na bandako mais yo omoni mondete oye. Moye kosala nini? Pour gagner loko nini na suka ya bikamboyo. Batata na maman. Ngomba oyo eza lingomba ya solo mpe ya molimo. Tolanda kaka ndenge bazali koteya biso. Toyoki histoire ya Moïse. Filme wana na kolingaka ngo makasi. Na kati na biso Dathan bazali to bazali te. Bazali to bazali te. Bazali hein? Est-ce que vraiment ekokaki bazala? Ma maman na ngana ba papa na ngai. Toyebi makambo za koyela biso te liboso. Ba surprise ya makasi nalobaka kaka. Yeba ndiki koloba makambo ba surprise. Oui nalobaka parce que je suis sûr de ce que je dis. Que ça va se faire. Mukolo motoko tokola mukalo kwa ndoto. Ba surprise ko la biso to koloba ah yango yo mama yazaki koloba ekokokisama to tambola kaka na solo. Papa kei batu ba sepeli balobi enfin cet homme qui nous gênait est parti. Ok mboka na biso c'est bongi ezo bonga on fait que sont foncés. Papa loba qui bosse la seconde accueil. Bon botika la ko salo sana bino posa. Botika la ko jubilé. Bato ba jubilé ba boaki mabanga. Yango penza de mute toucha na ko leka na makambo nyonso. Départ ya papa c'est vrai ça m'a fait très mal. En tant que moi c'est normal maintenant ça peut faire la parent ayoba kamawa. Le temps de comment qui l'aéroport d'Angile, ça c'est encore fort touché parce que Nambo Cannabiso, ceux qui va mieux qui Corbière, peut-être maintenant qu'il est changé. Le temps de ça qui peut grandir, ceux qui kaka Corbière et Sali Koleka, na balabala, Télémi, ce même dans le pan de Télémi, on dirait salut au drapeau. Bo Télémi, ti yango Koleka. Mutu nyonso mawa oyo amoni photo mawa tata wana mama wana mwana wana ni mokolo wana bato bajubile bazobwaka mabanga ezwi basurveillant oyo bazokaki bazoki me tozobonga te ti lelo moto azalaki kogene asakei totala epai tozali kokende batata na bamama bateyi biso
ezalaki mokolo ya pasi. Et cette année peut tomber un mercredi, parce que papa est parti un mercredi, après la prière de midi, et j'étais présente. Maman nous a laissé un lundi, 27 avril. Le mardi, papa qui se localait. Le mercredi, papa d'Angenda. Le jeudi, papa d'Alungana. Et le vendredi, le même papa Kimbao. Kimbangi Ismaël. Banzambe bakufaka? Ah, tovanda kaka kimia. Tolanda matai bazali kopesa biso. Baza koteya biso. Balobaka tozali bana Israël. Mais bango basalaki ba erreur ebele. Mais pour la nini biso toko corriger te. Tozala différent ya bana Israël. Toto bikisa mokolo wana. Batata na wana ba mama na ngai. Histoire papa eza molai. Mitango na biso photogéré yango tozala misala. Mais je crois que mercredi nalobaki ka mwa mingi. Papa azalaki koluka se comporter malamu po ete à remplir mission ya papa na ye. Le 30 juin 1992 azwaki 90 pardon azwaki diplôme na ye na Matete. Et il était très fier de lui. Maman, j'ai rempli ma mission et j'en suis fier. Je suis venu sur terre vivant et je rentrerai vivant. Le jour où vous apprenez que je ne suis plus de ce monde, où que vous soyez, ne me pleurez pas, parce que je rentrerai tête haute et j'ai rempli la mission de mon Père. Faites la même chose. Est-ce que moi je fais la même chose? Je ne pense pas. Mais j'essaye, parce que ce n'est pas facile avec ce corps que nous avons. Nous sommes dans une même classe, une même école. Oh, le papa Fumandongo a tangisaki biso, mais maman tayi biso. Pourquoi dans une classe, il y a toujours un premier et un dernier? Et pourtant, on a été dans la même classe. On a eu les mêmes matières. Mais comment se fait-il qu'il y a un premier et un dernier? Il y a un batata na maman. Il y a seul autre qui est en Angleterre. Et c'est mon engaï. Quand on a continué la salle, Nathalie, je crois, membre Yabatou, j'étais qui, peut-être ma maman. Mais peut-être que vous allez payer. Il y a seulement Nathalie, on a sous-estimé Bango. Dans le dit, maman, il a sous-estimé, vous sautez. Ma maman n'a pas été, on a kotaki, n'a tourné. Tant que vous savez, parce que Bango, la fête, même pas sanganaka. N'a tourné sur une sincère, et nous n'avons pas de sali. Tant que vous savez, vous savez combien? Dans le bien, en tout cas, pour tout comme 5 000 à la rapace. D'accord. La tata n'a pas maman. La lebi me maman lokola yo yelelo tokolakisa yo ke biso pe tozali. Nathalie Ngaboui bakoko suka peut-être maximum 10 000. Ba tata na ba maman babundi tokomi 10, 12, 13, 14, 15 000, 16, 17. Bazo kende biso na Saint Makambona ya kala tangu nazaki na maternelle. Mungu sekini. Surtout ba mama ndenge bazo seka po ba miyebi. Saint oyo 19 20 000 tanaka makambo ya solo. Nul n'est prophète chez lui.
Cinq ntango ezalaka mpenza na bolingo ya solo tosala ba 40 000 nakosi oyo tozalaki 47 000 tosala hein? Mais ce sont les mêmes têtes qui sont là. Et pour les même pas 15 écoutes pour te comment on passe. Qu'est-ce qui se passe? Les Camerounais les ont les cas. Donc, les Lingongo, tu sais qui n'ont pas de bois qui dirigeant. Penza maman za maman na te kitoko Bamano ye bamama pe bozalaka somo bilongo yango soki natali soki ovandi liboso bizidi biloko kasi ndenge babongwana bango 9 bazongisa yango 6 koreki oyo bana levi papa lobi naza na eloko kopesa bana ya koreki te na ndenge basalisinga mpona kosilisa temple oyo me kado na kopesa bango wana na matoi na nga mwelo jangenda naza koyoka kombo na bango moko ekozala na pilie ya nkamba bongo kado wana ya kitoko biso kutu bakombo nga kutu bamwelo nandimi te ezali ya bino koreki ezali me soki mosala ebandi toke libanda toka mama nzambe nani mpenza te kitoko faki oyo papa exemple na elaki kaka faki ceinture. Pourquoi ceinture? Parce que ceinture esimbaka nini moto ata alati kaka chemise apamba na pantalon soki atie ceinture epesaka kitoko mosusu eza boye te bongo cette ceinture là que je vois devant vous bokenda wapi bozali 2026 na mwana ya kitoko bozopesa cours na bagroupe mosusu c'est bien, c'est du bon travail papa baninga ntango bayebi te bozolakisa dirigeant balobi bazolakisa dirigeant bazolakisa jeteki misala Jessica. Fliki bobangi faki Fliki pasalaki makambo ne le 17 mars Fliki yo Papa lobi tosili sa résidence présidentielle. Toyebi te makambo nyonso ezoyela biso.
biso tozala na botosi kuna na Londres bato 500 bazobima bato ya 1000 nga nalobi sainte nde ntango azaka na bolingo ya biso 56 te wana mpenza na kokosa ntango toyaki na bolingo ya 78 tozalaka komonana na ba 200 kutu 300 500 est-ce que lelo bazali koloba na kosala nde kiadi papa lobi lelo ntinsani monene aza kozela résultat batata na ngai na bamama na ngai pied gauche bino kutu bopesaki nini a 2 jipe soki ya 10 000 wani mpe bozokomisa papa pole ya solo botika bango basilisa bopesa réponse mama MSSK bapesi 2 chip ya sika na baplastique pesa 0 kilometre 0 kilometre occasion de route mama 0 kilometre nimina ici c'est vraiment soki tolingi penza boyokanga très bien nga nalobaka toujours na ntina nga naza moto alobaka pamba te ntango nalobaka ke namona makambo 9 etikali boni moko mama atata mokoloni bokoloba ye nzoka nde yango mpo biso nyonso tokomona yango tokovivre tokomona yango saint oloyo mokoloni kozala likambo le 8 juillet 2026 lelo 34e anniversaire kobanda papa mfumolongo atikaki biso physiquement soki lelo tosali plus de 15 000 tokomona maboko na biso ndenge kofungwama tokokamwa mapamboli pamba kado ya kitoko oyo ngai nasengeli papa yango wana toyokani ingeta nakotala mpenza soki boza lokwa bana Londres moto awuti kuna ye mosusu na anglais nazoyoka te mpo nga anglais sebunga ya classe oyoka ye na monta moko nazokomprendre te donc mwana moke nakotuna ye interprète ye alobi j'ai ma bourse au moins apesi 500 nalobi est-ce que chez nous vraiment ça peut se faire tango bano bazalaka tango faki azalaka tango azalaka ceinture mpo sikoyo papa koma bretelle mais tango azalaki ceinture faki oyo bozomona yango tosala ba 47 000 presque 50 000 yango na lelo tokosala mosala kitoko nga moko na kosalisa yango toyokani toza bana botosi ngai naza korepresente kaka papa lobi tosilisa résidence présidentielle tosala noki me tosala noki makambo nini ezoyela biso bana botikala kimia pardon tovanda kimia nzembo na ngai yango wana nalobaki mingi mercredi sur papa etoyoki mpe mingi na matei me oyo batei biso vraiment tosalela yango tozala bana na botosi le premier na classe alaka na le chèque mais pourquoi mpona nini okende zwa le chèque pas au moins parmi les 10 premiers wana mapamboli na ndako baparent basepelaka maestro s'il vous plaît
lelo nde bana botosi bakoyebana bana ya mfumo ndongo lelo nde tokoyeba bango oyo batei biso tobomba mpe tosalela mena kosenga pardon mingi soki maloba na ye esili tokende libanda te toyokani soki tokokende omela toke komela me balobako bato ya 3e âge bango nde fo bamelaka combien de fois nga namelaka awa biso bato ya 3e âge toyo tozalaka na confiance na nzambe na biso eza boye te ah oui péché monene c'est le désespoir ne désespéraka te quelle que soit la situation qui peut m'arriver nazalaka na confiance na nzambe nanga parce que je sais qu'il est vivant nzambe akufaka te yango wana okomeli mai zonga tosala mosala parce que mosala yango mpe ya ngai te oyo atindi yango aza wapi nkamba nani avandaka kuna nzambe tata mwana mpe molimo santo etali biso ntango tokobanda mosala bino nyonso boke na bino libanda problème eza te nga na tikali na mokolo wana ntango bokolinga ozonga ayaya baporte yango bozalaka mpe na cle ya molimo soki eza te bokosuka kuna makambo nyonso eleki na kati toyokani ya nalobi minimum tosala combien 15 000 mama wana minimum papa leo eza sur tokozwa yango kadi bongita tala bizidike te bobo na fete ya lelo fwasi ndondo badirija na bamama bango nyonso sete oyo bo nakotala bino lelo banani bana botosi oyo batei biso tobomba mpe tosalela mpo mokolo suka tozwa komekisama na kombo ya tata ya mwana mpe tata na Molimo Santo amen amen tobeta maboko na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santo biso nyonso tu touti kolanda exhortation ya mama conseillère direct ya mokonzi ya bule c'est vrai que ndenge auti koloba mercredi alobaki mingi mais peut-être tozalaki mingi te ndenge moko akolobaka nzambe soki apesi ntango na nde balobelaka yango bato baza wana babénéficie tobongisa maboko mpe mitema na biso mpo totonda exhortation tozwi lelo epai mama conseillère na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo